le sako nazali na sengo mona de bozaye belé le bossa poste télévision na bino beaucoup la émission na bino keba na caméra mais le bon constater ça conférence de presse il y a moi na mboka Yams o azali menacé par Moïse Mbiye atindeli ba babeta na lobby na pourquoi ba menacé ba botolier laptop ba botolier deux téléphones na yango to CP na eloko wana te to lobi lelo to sangana to mais comme beta CTP to dénoncer mon amour Moïse Mbiye pour mai akosa des malamu te biso to contre ba anti-valeur yango to sangani awa ba journaliste internet to mais comme beta CTP to yeba nini ekoleka na ndeko mon amour Yams o lelo azali ko sala analyse pe critique na émission eleka ki post eleki alobelaki makambo ya Moïse Mbiye ndenge Moïse Mbiye violaki ndenge abimaki na mwana batu sans consentement na ye na yango Moïse Mbiye ala tindi batu babeta ye to sepe ne loko na te mwana mboka losako mboti na bana mboka nyonso ba otala biso ezama pasi merci beaucoup parce que na mona ba caméra ba zebele liboso et puis mbote na batu nyonso ba otala biso à travers le monde na moni bongo Québec na Chine kuna pesika bandeko bazana moi virus ya corona vous se protéger malamu parce que za malade ezoboma plus que Ebola tout le monde va ndeko baza kuna na Londres na Texas na Tchad na Afrique du Sud mbote na bandeko baza pe na Ituri na Gemena na Bukavu na bandundwa to bosani pete bandeko bazali na Kenge bandeko bazali na Bakongo kuna na Port Matadi mbote esika congolais nyonso azali na pesi bino mbote na kombo Yesu Masia voilà moi namoka merci mingi na yango nazo signaler que Moïse Mbiye a gagné procès oyo lelo Eliane à perdre o ezali kolbaki na mboka na biso vraiment justice et ça na ndenge sengelité moi namoka Yams nini lekaki na posto ya lobby na pourquoi. En fait, Nabutu, à samedi, Potokota dimanche, j'ai été menacé avec 4 jeunes hommes au Bazaki, main armée. Cela veut dire Misatu, Bazaki na arme blanche et puis Morozaki na Munduki. Bah, utiliser qui fille Morotu Oyako Lukanga, Solananga, tantôt si vous plaît, Kabelanga, 1000 francs. 1000 francs, ça même pas $1 dans la bande de Kobota, Bisolibanda. Na lingina bimisa 1000 francs na poche na pesa c'était vers 21h je rentrais déjà chez moi à la maison sur Kasavubu. Tout à coup na senti moto moko a betinga saki nanga ikatani a bendinga na saki nanga ikatani na bitese bande ko ba rejoa yango saki katani et puis tant saki katani o eza bilamba na zaki na ngona lata jour wana bilamba ikatani na lukina luka comment na ko se sauver malheureusement que ezaki moi tard parce que bande ko bazaki misatu moko a betinga na koina mabele bisusu baye babotolinga biloko bazaki nango na langage na bango bayebi singa balobi soko otika kofinga Moïse Mbiye était na internet tokoboma yo mais je me suis posé cette question nazo finga Moïse Mbiye to non sande ba analyse o eza normal kofinga Moïse Mbiye eza moi pasi comment na koki ko kofinga Moïse Mbiye aussi longtemps que ngana zo sa analyse par rapport ya makambo ezo le entre Moïse Mbiye na Eliane to luka comment pour faire comprendre bandeko ba otala biso bana mo éclaircissement makambuté tout en étant analyste politique et puis contre les anti-valeurs les effets sociaux na mega ki ko se défendre mais aki mo tar bandeko ba menacer nga vraiment jusqu'à l'infini dimanche loko la commune to commissariat et ça la raté nazwa ki moi difficulté à se présenter na commissariat tout à coup na lukina se présenter lundi na Tongo. Lundi na Tongo na soki tenté. Moi mboka nakata OK moi mingi na kolinga mituna na nitumba tunama na kopesa no maloba na ndeko dada ame kompe ko tuna yo pe mituna o ya bongisa ki pona yo. Moi mboka maloba mboka na yo. Merci beaucoup Dada International TV. Ndeko Yams batwana na ndoko la bango balobi que Moïse Mbiye mutatindi bango. Qu'est-ce qui prouve que maloba o bango balobi eza réellement ya Moïse Mbiye? D'abord, merci beaucoup, Dada International TV, pour la question qui t'a retenu. D'ailleurs, dans l'émission précédente, on a des émissions plutôt récentes, on a eu naza menacé na téléphone nanga batuba obenganga batuba olobelanga maintenant stika vie kolobanga Moïse Mbiye bande ko ba obenganga na numéro différent des fois ils ont ba numéro masqué ou ils ont anonyme ils ont ça va comboter. J'ai gardé toujours silence nanga pour le bakinaza on a pour dénoncer les choses mal ce Moïse Mbiye a raison de défendre peu Moïse Mbiye ce Eliane a raison na ko sala ngo avec beaucoup de sincérité tant on a so ba menace bande commander au monde ngo G aujourd'hui non confirmé yango parce que nga personnellement naza na problème na mututé naza na problème na mututé et puis naza na nyongo ya mututé oyo mutakoki ko luka apporter nga plainte en tout cas bazate naza na conscience nanga
nakoko sabino mais conscience nanga témoin et rappeler nga nyongo ya mutu moko te na nango o problème ya mutu moko nga za nango et qui ko apporter nga na makala to na à face na la police to na justice. On est si au plus on a que bande ko na ba yebisinga ba obi tika kotanga kombo ya mbiye tant ba yebisinga bongo du coup je me suis rappelé na makambo poto ka ki récemment na makambo ya ndeko na biso avocat o ba bisaki epeke soko continue kombo ya mbiye to robeto masasi tant on a moni bande ko na ba menacenga ba botolinga laptop na nga na zaki nango ba botolinga box za na ba dossier na nga ba botolinga téléphone na zaki nango pour me dire que tika kombo ya mbiye na monoko. C'est là j'avais compris que ezali par rapport à ba menace au nazwa qui avant et puis ezali par rapport à makambo o bango balobaki na comprendre que eza après près ils ont qui après près na makambo bande ko bayebisa inga. Voilà pourquoi na mekaki ko saba analyse ndé pousser ngana lobake ce que la Moïse Mbi était eza l'un de ses collaborateurs ou batalaki peut-être ba émission na salaki ndé babaki c'est le bon moment à reporter nga plainte na c'est présenté dans l'état. Voilà. Merci mon Mboka mutuna et merci beaucoup. Question na ngeza ke par rapport au Yams na appel au batu bande ko binga ya bata comment Moïse Mbi ezali na kati. En fait, d'abord, avant de ça, Moïse Mbi, il y a un analyste politique, il y a une émission où il est plus intéressé sur politique, comment le Congo évolue côté positif et négatif. Si j'ai dit, Nazaki menacé par rapport à Moïse Mbi, na Kosi. Mais le lobby qui est tant on a bandit une émission politique les lotés ou takala na bandit une émission politique n'est na oloba mais tant on a bandit une émission il y a Moïse Mbi dans une émission on a salaki et ça plus de 90 kilos déjà et qui est de 100 kilos cela veut dire 100 000 personnes ont regardé cela. Est-ce que Batunion sur Bazaki ou Bazaki Ponga toi Bazaki pour contre Moïse Mbi là entre guillemets je sais pas mais tant on a bandit qu'on ça l'émission on a c'est à ce moment là qu'il a quand même qu'on recevoir appel il y a menace que tika comme Moïse Mbi na monoko na yo on se le dit mais c'est un que tika comme ndeko Kabila na monoko na yo to tika ndeko kombo ya ndeko ya chef de l'état chef na biso président biso Tshisekedi Etienne na monoko na yo Félix plutôt to tika ndeko ya kombo ya monoko ya ndeko na biso Shadari c'est un clair tika ndeko monoko kombo na yo na kombo ya ndeko na biso na monoko na yo ezali ndeko Moïse Mbi tant on a vu ba menace na comprendre que ezali directement ndeko Moïse Mbi ndé aza peut-être derrière ça derrière makambo ezoleka mais nazo ebate soki ezaye mais batu ndé baza ko bima ndé nazo ki menace jour wana na kombo na ye alors je sais pas soki ezali baza ba fanatique na ye to baza ba collaborateur na ye direct ndé ba menacer nga en tout cas ici ka on a un ngwana tant on a na convocation du coup non mona ke na éviter convocation yé et yé ko lukanga directement et pananga na moni yango e koti et pour la deuxième fois on a eu deux convocations lobby yaki moko le yé donc na moni ndé bazo précipiter nga vers mandat d'arrêt donc yango na bi mandat d'amener na kende na kutana bango mwana mboka mutuna na maboko wayo. Voilà, merci beaucoup Yams to pesio longo ndenge obengi cypress o meka osola na biso kasi tomoni convocation ngo etindami na commune nini na niveau nini est-ce que eza na parquet na grande instance to etindami eza na niveau nini souciat to penani mutu apporter aux plaintes. Merci beaucoup ndeko nga na koyebi biso boye balingaki to sa analyse mo eza moins normal ngai nazwi convocation o na kombo na nga prénom na nga yo papa na mama bapesanga ntango na okola eza Yannick Yambe et eza identité nga na seyela na carte d'électeur na nga tout à coup, on a moni police nationale congolaise, commissariat provincial de Kinshasa, commissariat urbain de Funa, Funa ezali. Convocation yango yo, oyo bande konyo so ba oluka batala, ezali na caché na biso ya la police congolaise et puis ba komi wana convocation numéro 7. Ko ba komi kombo ya Yannick, ezangai Yannick ko bomoni wana. Ezala kinga mwa pasi oluka koyeba pourquoi ezala ki convocation ilukanga na ndako. Et puis, si adresse, lobby, convocation, Oyo, et qui lui veut depuis le 3 février, on s'est présenté le 20 février. Je me suis posé cette question, n'a problème ni au Nanazanango. N'a tenu bango motif, on a récupéré clé en dap. Tant on a mis que son mettre avocat, et puis lobby, si motif wana pour ebenda yo quand même pour oyebate nanyoyo afundi yo parce que comme muta fundi ngati si motif wana pour ba caresser ngai na kende vers bango et puis ba tendre nga au piège mais ngai consciemment
nayebi ke naza vraiment na problème na bato te yango na obandela à chaque fois naza na problème na mutu te naza na problème oyo nazwi bamenance ntongo midi pokwa eza makambo ya ndeko na biso Pasteur Moïse Mbiye lokola na bandeko koloba makambo yango tout à coup ntango namoni convocation na comprendre malamoko ke ezali peut-être par rapport à bamenance oyo nazwaki parce que naportaki déjà plainte contre Koni par rapport à bamenance oyo nazwaki samedi et dimanche ezalaki lobby lundi nalingaki nakende susu na la police nde namoni convocation ye nazalaki obligé ya se retirer nano nde lelo mardi nazwi convocation mosusu naza na problème moko te na bandeko mosusu oyo na internet to na bandeko mosusu to ya politique donc à part ndeko oyo ndenge bafundima soki na sous question ekozala parce que namoni convocation mais sur le plan juridique tomoni bakomi kaka Yannick bakozala ebele elo nini ezojustifie mpena ke eza yo bien ke bayaki nango mpa na yo. Merci beaucoup na question moko très très intéressant ngai mpe natunaki question wana ntango nafandi ifaki bakoma Yannick Yambe mpo esignifie ngai ntango lelo nafandi namoni bakomi Yannick ya pamba elekaki lobi lelo convocation yango malheureusement ki na bosani yango na likolo ya mesa ndako bakomi Yannick Yambe mais basuki kaka wana te bakie kotya na adresse oyo nga nafandaka batie na adresse place nga nafandaka pour ne pas naploba adresse yango peut-être il y a encore certaines personnes baoluka mpe baluka nga na bandenge mosusu eloko elekeli nga comment bakoyeba adresse na nga et puis comment bayebi ke wana eza ndako na nga tout en étant analyste na meki kosala analyse cela veut dire bayaki na photo na nga na téléphone bazo filé bakomi liboso lopango place nga nazalaka batuni bandeko bazaka wana tooluka ndeko oyo nde bango bayebisi ye avandaka awa ndako ne yango oyo par conséquent nde bazwaki convocation bakotisi na se ya porte ezalaki lobi lelo sikoyo na ntongo nde namoni monsieur en personne physiquement aye kotikela nga convocation ayebaki teke nga nde monsieur Yannick ayebisi nga abi monsieur bonjour pesa monsieur Yannick yebisa ye aza na convocation oyo eza deuxième convocation na ye nangaki nakoti na ndako tovanda tosola naluka na yeba qu'est-ce qui se passe mais na ndenge namonaki ye na bi bon akende lokola na komeka koluka avocat tomeka kosolola epuis avocat oyebisa nga comment na kosala makambo yango donc c'est ça. Merci mwana mboka na pesi yo maloba tuna olobi convocation eyaki balobi Pasteur Moïse Mbiye Mutatindi selon yo oleki na baémission conscience nezo reproche oteke ofingaki Pasteur Moïse Mbiye okoki poza na ngambo Eliane basali oje wana te po lekaka na sima Pasteur Moïse Mbiye soki ekozala bongo nga personnellement ekosala nga pasi merci pour la question wana ekozala nga pasi makasi ya lomona ke ndeko Eliane j'étais pas là où je suis pas là pour défendre ni Moïse Mbiye comme pasteur de l'Hyper spirituel église Bethel to na condamné Pasteur Moïse Mbiye plutôt je disais na ba émission na nyonso ou na loba pour ne pas na revenir na elo mo lobina se reprocher na bande ko lobango nazo condamner physiquement te monsieur Mbiye plutôt ba acte ya posé to ba makambo ya zoloba donc nazaki on a pour combattre ba feu to ba parole ya zoloba parce que ça risque ya rejoindre place na société bana ba ko la ba ko zwa yango lokola slogan to modèle na bango aujourd'hui toyebi ke biso no so Pasteur Moïse Mbiye a parlé sort nom de Gege Otoyoka aujourd'hui tout le monde a yebi ke Pasteur Moïse Mbiye alobi bolingo ndanga Otoyoka entre guillemets dans des rôles d'émission nyonso dans des rôles toujours je confirme pas l'information dans des rôles d'émission nyonso on a sali na bino batu boza wana ba on a sala na bango baza te na bande ko bango que je confirme pas l'information mais nazolinga na communiquer quand même population que Moïse Mbiye azaboy ce qui n'a fini Moïse Mbiye en tout cas n'a la sûreté tout en étant analyste il y a les effets anti-valeurs et puis les effets sociaux n'a aucun jamais qu'on finit de Moïse Mbiye n'a nani pour na fingaï plutôt que ça analyse n'a on dit ma que na ça qui analyse dis-moi que na ça qui analyse négativement positivement tout en étant analyste va tout ba langa so ba analyste ba ebi ba sala analyse c'est négatif beau critiquer et si le côté positif peut bon encourager alors si Moïse Mbiye a un côté positif naie sûrement encourager qui si a un côté négatif naie sûrement na critiquer qui peut côté négatif naie alors bande ko baluka ba yeba pourquoi nga na otolo babongo na finga ki Moïse Mbiye te ngai personne Yambe na fingi Moïse Mbiye te monsieur Yannick ne ba commis na convocation Yambe na fingi Moïse Mbiye te na luka ki na éclairé public ba yeba qu'est-ce qui s'est passé entre Moïse Mbiye et Ndeko Eliane so qui
ndeko Eliane na ndeko Moïse Mbiye batikala ki na ndako na bango na ba vie na bango privé na ba chambre na bango ba sama comme na bango l'autre nga to vana te poto sa conférence de presse ce qui to vandi poto sa conférence c'est parce que Moïse Mbiye na ndeko Eliane bazo ki vie na bango privé ba étaler biso ba analyste biso les hommes des médias en ligne to lobela yango yango nga na zwa ki courage na lobela yango c'est comme ça que ça s'est passé na sali be émission dans une émission mon retour et sali pas moins de 5 pas moins de 15 kilos to 10 kilos naza au-delà donc sali le monde actuel le monde en parle maintenant de Moïse Mbiye à travers ba œuvre na ye to ba acte ya posé et puis ngai pe non lobela je fais partie ya ba to ba lobela Moïse Mbiye je ba to ba condamner nga en tout cas na oza désolé parce que na tikali ko finga ndeko Moïse Mbiye te na tikali pe ko lobala Moïse Mbiye mabete le contraire na condamner ba acte o ya posaki voilà en tout cas merci beaucoup. Voilà Mboka, merci parole. Merci enseignant des artistes de télévision. Merci. Merci Williams parce que bénéficie bisoutoyer les repas. Alors quand on a obéi la solo ya ba vie en tant qu'analyste politique ou yo sala musala na o adia ko lobela mingi. Alors na ba émission précédente où yo sala o baba signe magique pour Moïse a utilisé pour faire voir na batu comment que gege to ndanga zala mwasi na ye ya mutu. Est-ce que ça propos ya ba makambo wana parce qu'il y a aussi des gens pour ba oki kotala mais ba commenter sur yo pe mabe. Alors batu mususu pe ba pesi yo faute, c'est comme si tant Moïse akenda ko sala ba makambo na ye ya molili yo accompagner kae akoso ko bibani comme ça oyo ko bimisa yango na télévision. Pour monde ba ba yeba. Est-ce que ça propos ya ba makambo wana te ndizo sala ke ba menacer yo? Merci beaucoup. Ngana ba boye ndeko na en tout cas d'abord une petite rectification. Ngana skalo lo bateke ndanga to gege bazaba sine ya butu une petite rectification to meka ko éclairer public. Biso tozali lelo voilà biso tozali lelo ko luka ko défendre ko luka ko kotisa peuple na lumière. La Bible a dit celui qui reste dans la ténèbre a revenu on a lumière. Ça serait une très bonne chose. Mais celui qui est dans la lumière, il ne peut pas aller dans les ténèbres, c'est l'abomination. Là, c'est la Bible. Tenga dans le Bible ngoté. Ils en a si sa question dans s'il vous plaît de Arsenal. Dans Bible tomoni na ba clip yande ko Moïse Mbiye na zana ngona téléphone nanga o ya chiba maboko ne boy. So talinde ko na biso Gims Waza renommé dans le monde, Azana Mabokone à Sala Boye, Sotaline de Michael Jackson renommé dans le monde, star du monde, à Sala Mabokone Boye, Sotali Bande Koebele, Basala Maboko Boye, Oto Yebi, Bazali Nakati à loge, Tobazana Kata occultisme et à Makasi. Sotali clip ya Ndeko Moïse Mbiye, Oya Sala na étoile. À Sali clip mon arrêt étoile, je me rappelle plus na titre wana même ba refrain la nzembo pe kiminga balonga ngaite nzembo wana so tali yango mona Moïse Mbiye atilema na kata étoile ezali na monde spirituel étoile ezali eloko oyo ezalo kola étoile ezalo kwa star. Alors tant que mona Moïse Mbiye atemi na kata étoile eza étoile de David so continue na école luciférien au mona étoile wana comment ça signifie. Quand on a Google comment étoile luciférien, au monde étoile wana comment il a signifié. Il y a école luciférien. Tout le monde a dit yango et tout à coup to yeto dévoilé yango. To lingate to tika bana nzambi ba vivre na ignorance premièrement. Deuxièmement tout le monde Moïse Mbiye azuma beaucoup na ba clip to na ba conférence de presse na sala ki l'autre fois na concert moi betaki si je me trompe pas entre na Grand Hôtel to na Pullman, ba blo moi bon na parking je crois. Je crois et cause à bakoto on a sugi yangote na sa précision yangote à sala maboko boy na conférence de presse na ye bandeko bazana ngo eza photoshop te tout le monde a mona yango et c'est OK musika to moni ndeko Moïse Mbiye lobi sort au nom de Jésus bimana kati ya kunda déjà ezali on ndeko na biso longa lobaka eza monde chromanium ezali bato ba vivre na kati ya voyage astral bato ba vivre libanda bazana bakunda bango te bakenda pe place moti bazana monde moko o ezali astral c'est-à-dire tango lo bimana kati ya kunda to moni sort au nom de Gege déjà ça signifiait beaucoup de choses et puis c'était pas sort au nom de Jésus. Surtout que musika makaso mona ndeko na biso ba ndonga yemba sort au nom de Gege ndeko na biso yemba Gege voilà ils ont nzembo ya amen je crois entre magito ils ont magie voilà ils ont amen surtout que lisusu bandeko mususu je confirme pas mais na yoka yango balobela yango na msamba yemba Gege makalamba yemba Gege
On a parlé de ça et ça date déjà. Et puis, Ekei, aujourd'hui, tout le bela bolingo ndanga, au Moïse Mbia Yembaki, ce boza na matoi, boza na doute, na dimisi téléphone nanga, na cheyango, boyo ki mutu na mutu, boyo ka bolingo ndanga, ezali bolingo ndanga ya liboso tango Elia na vani na mobali wa jouaki, mobali na ye na kata scénario, bavani na kata église, ye oyo, bolingo ndanga, ye oyo, na lotaki yango na ndoto, bolingo ndanga. Eza bolingo ndanga ya liboso aloba na nzembo terme wana ya liboso ma bolingo ndanga bande ko boso baza na analyse mo normal baluka yango batala yango tant to remarquer makambo wana nyonso to comprendre que ndeko mbi a certainement des faillites alors to ki ko tika bongote il faut non pas seulement to décourager na misala oyo salame aussi il faut to luka to soutenir œuvre de Nzambe œuvre de Dieu na bandeko bazana kati ya occultisme envoûtement il a ti bango ba oyeba teke bazana kati wana la Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissances wana ezati ya bandeko oyo bavandaka na bar ba mbela masanga to agene to castel nde bandeko no basalaka la Bible dit parle de mon peuple est péri par manque de connaissances ya bato bazana kati ya bonzambe mais ba oyeba te Bible le biyo fa go ça mais témoin de Jéhovah mais yo qui osama na ki panvita dit le biyo fa go ça mais na ki panvita yo qui osama na église de réveil mon peuple est péri par manque de connaissances Bible le ba yango wana est-ce que bandeko ba yo osambela na église ya Moïse Mbi baza sûrement conscient ba osambela ma ba osola na Nzambe directement le Nzambe baza sur Nzambe ya indirectement te Nzambe le baza Nzambe ya directement raison pour laquelle rideau ya temple katana Nzambe la kisa biso extérieur na intérieur na ye donc elo onga na kolo ba yango wana to tika oloba ki ngana condamné de kombi plutôt to condamné ba acte automonique de kombi ya pozaki tant monique bolumbu ya ndeko na biso il y a ne mona na TV j'étais obligé ya olobela yango parce que aza mwasi lelo oyo ndeko mbi ya ozo mwasi obala mais ndeko mobali nini olinga abala mwasi oyo bolumbu na ye monani aux yeux de tout le monde bolumbu na ye nzoto na ye sambu na elongi na ye tina makolo na bat bayibi ke oza ndeko Eliane ndeko akoluka bala ye ezamwa pasi et surtout que à côté isalamiye na monde moko ya mutu moko sous célèbre na monde aujourd'hui actuel Moïse Mbiye donc ils a pas ndeko Eliane na pas sorti maté attaquer na ba Congo na fin fond le WhatsApp ils a partout bandeko bazana mitakala ndeko Eliane tina fin fond est-ce que oluka a changé vite en comme na fin fond au mobile mususu oluka bala ye metango mona ka yo Moïse Mbiye a publié ka déjà to bandeko Moïse Mbiye to quelque part ba publié ka déjà ça sonnera mal une réputation déjà bafouée donc voilà merci moi namboka Yams par rapport à Bamenos tant aujourd'hui Bamenos parce que cité combo ya Moïse oui tant que yo mutu bamenasi babutule ba téléphone tant oyeki que basali batangi beaucoup plus combo ya Moïse tant que elo ni yo ngaki osala parce que surtout tout le monde a convocation na maloba ya bato wana c'est que ça Moïse mtatinga sûrement. Merci beaucoup. Ngana oloba boye eloko ya kosala en tout cas pour nanga ezaki faki na porter na nous plainte contre Koni pour na bato ba menacer inga. Ba menacer inga butu ya samedi to kota dimanche nde ba menacer inga. Ba bisinga ba bi tika kombo ya Moïse. Déjà na ba menace na téléphone na bandeko koyo ka ba oloba nanga tika kombo ya Moïse na monoko na yo so tikité to bomayo. Et on a vu menace ya tika kombo ya Moïse babotolinga ba téléphone ba senga makambo nyonso ezaki butu ya samedi to kota dimanche vers 21h 22h. Et tout à coup, tant on a tokomi dimanche, la police m'a arrêté pour porter plainte. Lundi, il y a un mois difficile de porter plainte parce qu'il y a une mission qui na sala. Après, na yé kosonganda na butu vers 19h na kuti convocation oyo na se ya porte nanga. Nde na bengi bandeko nanga ito travailler na bango. Na bengi bango ndeko elonga na bengi pe ndeko shikazawa na esi bango non naza na convocation oyo ndeko Moïse Mbiye na ebité soki eza ndeko Moïse Mbiye to eza nani mais ngai naza ko se reprocher na problème ya mututé naza na problème ya mututé Dieu m'entend parler naza na problème ya mututé mais comment on cause la convocation oyo e outil directement na la police et ya pa nanga et puis ba yebinda kunanga ndenge nini et là poser nga ba question yangwana et tant on a fandi na bandi ko saba analyse nde na yo mona bandi ko ba menasa inga bandi ko basala boye nde na meko so na mettre avocat na ibisier na ke na porter plainte na ibisinga bi so ko que porter plainte na même commune parce que ça commune ya Funa et pourtant avant na la commune ya Funa te ils na commune ya Funa où cela veut dire commune ya Kalam où ils ali papa na bisoka di maza bourgmestre ngana vana na commune wana te mais na moni quand même ba présenter ngana ba société ngana okende ko se défendre tout ngana ko se présenter ba bisinga commissariat de Gambela sous commissariat de Masimanimba poste de Chaumba
Shaumba eza kuna côté to mona ndako ya Moïse o ezali na ndako ya Moïse eza presque na Shaumba ndako ya Moïse kavandaka eza na Shaumba. Convocation numéro 7 na yebité soki naza na problème ya nani mais na yebité en tout cas ngai consciemment naza na problème mutu te et puis à part ba émission on sala so mutu abina nga bafunda kiyo c'est que eza na émission bataki émission mais na fingi Moïse Mbi était na condamné kaka nde ba acte onde ko Moïse Mbi apozaki soka na lobby on a ba émission belé soki to komi na procès otina suka to moni ke Moïse ndeko Moïse Mbi aza na raison to yebisa ye na TV nde to sa émission nde to lobaki mabene na TV négativement to le capé na TV pour dire que ndeko Moïse Mbi limbisa biso na maloba to lobaki na yo ndeko Eliane osalaki mabe okende ko funda boyebo en tout cas aux agentité voilà au yebisi crédibilité à ndeko Mobali. C'est comme ça que j'avais promis à la télé et puis j'avais promis à tous nos fanatiques. Merci. Merci mon amboka Yams ngana ko mutuna après to pesa soma le papa na mboka baloba ngana ko tuna yo boye ozobanga te lelo Moïse Mbi aza na mbongo za capable ya ko ata zo exemple ya Iliane a réussi ko gagner procès wana par rapport ya renommée naé par rapport ya samedi bon ndena yo ka qui paraît bon aussi ça samedi ozobanga te lelo ki mettre vie en danger quelque part mais soki lelo pe soki Moïse Mbi mutatina ki bat babeta yo car yé moko Moïse Mbi atini sous convocation so monte quelque part ils a moins flou mon mboka qu'est-ce qui prouve que ça Moïse Mbi mutatini batona babeta yo j'ai pour appeler ba fan Moïse Mbi azana ba fan na ye fan moko paro silika azabe na bandimi na ye ndimi moko akosa dango sans à consulter Moïse Mbi ya beti yo pe ezala kana ngope pona mona ba fan so awera ba beti mutu sans que wera yeba. Merci beaucoup pour cette belle question. Moi, je dirais ceci, Papa Chic Moukadi. Nakoloba Boye. Ce qui est allé, de Moïse Mbi était mon toit à Fundinga à se dévoiler. Mais, maintenant, c'est dans le téléphone, na zogi na kombo ya ndeko Mbi. Et banaka na kombo ya Michel Bakenda, on a bien acteur pornographique. Na bien acteur pornographique, na signifie kango pourquoi parce que na monaki azako se filmer et yena bolumbu na ye, ba photo e bimaki. Ezaki Photoshop te ndetindaki biso to benga ye ezaki photo capture ya téléphone ndetindaki biso to benga ye acteur pornographique maintenant on deko a se justifier na l'église à se défendre à bien savoir na Nzambe biso ba na Nzambe to limbisa ye cœur ouvre à grand ouverte na bisaki en tout cas aux anaba excuse nanga ngai na porto na cœur et puis preuve ane ki na komi coacher na ba stati na komi bisa bat nyonso ba mona ki na ndinga mabe ba limbisa ye ba luka ba photo na banzembo na ye parce que ngana ya bisa ba fanatique nanga bolongo ba nzembo ya Michel Bakenda awsela Nzambe te na téléphone na bino ezana ba tonga na influence ki ba longola ba nzembo na ye mais on a moni ya zomi na makolo ntata pona lobaki papa limbisanga na zui retraite na jouer les soute na scène musicale jusqu'à ce qu'on pesa nouvel ordre na bengi bandu na boluka ye boso banzembo na ye bocha ayembela Nzambe mais azaki mal conduite tango na moni ba menace komi koya pona ndeko na bandeko na nga ya politique na dinosaki yango na TV naza en convocation te tango na moni ba ndeko ba menace komi koya pona ndeko na nga Mbiye pona ndeko na nga tika ndeko Mbiye tika basimba ka wende diete tika na téléphone j'ai eu des appels anonymes au baron menacenga et ce qui wana te butu ya samedi to kota dimanche ba menacenga convocation hier lundi ngai entre guillemets je confirme pas l'information mais na minute on a zomona cible on ngana okiko toucher eza nanu soit ndeko Mbiye soit ba collaboration ya ba collaborateur ya ndeko Mbiye mais ezali na clique ya Mbiye nde baluki ba convoquer nga en dehors de ça na aussi suspecter mutu musuté pour nazana première mututé j'ai dit et je répète voilà ndeko Yams convocation et OK vous se présenter quand le 20. Oui, convocation hier depuis le 3 février 2020. On s'est présenté le 20 février 2020. Qu'est-ce qui a fait que la conférence de presse les a salio au moyen de passer message directement na Moïse Mbi pour atatalité ata 2-3 personnes ya famille et église mais kwa la moyen de se justifier déjà avant au comme la police ou bien les a problème. Merci beaucoup. Nzambe kati na biso alobi bobanga te na osala bino ba grand ya monde alobi bino bozana pouvoir ya ronyata ba scorpion na ba serpent
biso totambola na monde ya ténèbre te biso tobanga totambola pe te na monde ya molili mpo tobanga bato baa na kati ya nzambe le contraire bato baotambola na kati ya molili nde babanga biso ata totambola na kati ya nzambe ngai na koloba boye naza na ide moko ya kobanga te nakozala moto ya liboso te mpo akota makala nakozala moto ya liboso te mpo adéfendre les antivaleurs lelo oyo bagrand nyonso babengana bagrand na baaffaire oyo ngai naosala baanalyse politique to baanalyse contre les antivaleurs base retrouva na monka na baprison oyo babengana bagrand bango nyonso basala eloko wana donc c'est tout à fait normal que ngai nazala appelé na l'état na bangi te lokola na bolobaki makambo wana ndeko Moïse Mbie na presse yango na faire appeler presse bayeba ke bino bato botunda nga ba question bino sitaki nga na loba makambo Moïse Mbie yango na faire revenir bino lisusu bo comprendre que ba question bino botunda kinga lelo ememeli ngai convocation alors bozala mobiliser oyeba ke ndeko Yams oyo bafundaki ye to bandaki kotuna ba question na biso totuna ki ye lelo ba question totuna ki ye et faire appeler ye na l'état a komi na problème na l'état par rapport à la question de Tounaki. Si vous soutenir la presse parce que je fais partie de la presse, ça serait une très bonne chose. Si vous ça ne dérange pas, on va se présenter. Donc voilà. Mais on va se présenter. On va la caméra. Oui, biso to yambio. Ba question to to na yo. Ba réponse eza ya yo. Mama Moïse Mbie biso to bandai ko tuna. Ko eza analyse to ça na ba tutu. Eza mutu na mutu batala ki par rapport ki ba question na ndenga pesa ki. Ozaki yo yo bina biso. Oui, ozo confirmer biso. Par rapport que boye. Oui, to za na sima na po biso musala to sala ba. Soki ya mabe ezali tokoloba yango po so tokomi kobomba e mabe tokomi kokitisa na seseke e mabe tosala elo monti tomonaki Moïse Mbie azalaki na faute na masalaki par rapport vie Eliane ndenge alobaki lelo bapreve emona na lisusu non bapreve ezomona te biso to baluki de Eliane mpona dela saki émission na fingi Eliane so famille baotala na etalinga te kofinga te olobaki par rapport pour akotisaki biso na babeti etangi ndeko Yams mpe alobaki par rapport place bafaute ezali mais ekomi bakomotina ye baconvocation makambo ebele boyebona boye nayebi te mpo na nga soki ezali Moïse Mbie azotinda baconvocation wana papa eza mosala tosala ya mosala tosala bakeso esengaki kaka eloba mabongo po par rapport makambo wana ndenge bandeki kokendele ezalaki bongo azalaki déjà ke mutu tout déjà comprenait ke par rapport ya misala na basi na makambo ebele elekaki ozomona tozozela samedi tokoyeba siko ya solo nani alobaki bosolo ozomona na place ebabanda deya kokize ndeko boye déjà vi na ye eza mabe ozomona yango azongiseli biso toyambaka ye na bakeso totunaka ye totika ye te tosoutenir ye. Merci mon amboka. Ndeko mutuna suka to conclure émission. Yoko banini pona ndeko Yams. Voilà, merci beaucoup Yams malgré ozoboa kaba les côtés ba journaliste. Ba journaliste ezaki analyse ozaki ko sala osali ba analyse oyo muto osala ba poser question ba ko kozala 3 personnes mutuna muto osala analyse na ye selon conscience na ye pendenge azomonela makambo. Mutuna na ngeli ezali boye. On a convocation ezali déjà. Est-ce que vous comptez au Kendango Yomoko, vous comptez avocat est-ce que au Kutaina ozana ba avocat ou ba ko kene liboso nanu to au salango ndenge nini awa convocation ezali. Et puis et là on a ngana soulever na moni obi poste ya Shaumba est-ce que ça poste oyo na Shaumba kuna po Shaumba kuna eza déjà sous funate. C'est ça. Shaumba kuna eza sous funate ou soit eza ya Éthiopie po banini ba taxi ya Shaumba ezalaka wana to nini donc na ina comprendre moi moki wana so yo pozwa yita ya otuna bango. Merci beaucoup. Ngana sekalanga kaka comme bien dit. D'abord on répond à la question ya liboso o ezali nazo kende ko yo. D'ailleurs moi aussi j'ai du mal à se présenter ngamoko directement parce que ba commettre bakaka na bango sionga ce qui influence yandeko mbi eto influence bandeko bafundinga eza na la police lelo na l'état na biso entre guillemets je la condamne pas plutôt je dis la vérité et comment moto ya fundi on dira ça na moi avantage yozala na moto a apporté plainte on dira ça na moi avantage ya dossier.
lokola ndeko afundaki moto liboso nga na afundi na te tout à coup na kozala na moi désavantagé na kokende bongo te mpo baza na possibilité ya kotyanga kraka na kosenga bandeko nyonso bakotala biso oyo baza na possibilité ya basunganga ya affronter problème oyo. Mais ce qui me fait mal, est-ce que pasteur Moïse Mbi est intouchable? Si vous avez analyse, est-ce qu'il faut pas mériter la convocation? Je ne crois pas non plus. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Est-ce que pasteur Moïse Mbi, ce qui vraiment est pasteur Moïse Mbi, est-ce que pasteur Moïse Mbi, il est irréprochable? Parce que reproché était dans ma oyo public bon au monde que pasteur Moïse Mbi est vraiment coupable dans les Cambouana. Ça me fait très mal. Ceux qui Kofi Olomide sont réprochables. Ceux qui Kofi Olomide se sentent coupables à Kota Makala. Combien plus forte que pasteur Moïse Mbi? Combien plus forte que le chanteur, musicien, pasteur Moïse Mbi, entre guillemets. Et ça passe si il y a que pasteur Moïse Mbi a la reproché, on a la convocation, on a la convocation, on a une analyse, on a parce que un problème na Moïse Mbi na parquet, tout na commune. Moi et ça la moi passe. Et ça me bat belé. Mais si koyo ngana zaka ngamoti na sala analyse ya prophète Moïse Mbi, sorry pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel entre guillemets, j'affirme pas que ça la réserve de l'Éternel. Na bikara ke bandeko baza ebelé basali ba analyse ndeko Moïse Mbi. Zwa bango nyonso luka bango tinia ba convocation na ba chaîne petiné ba convocation parce que so tineli kaka ngai moko convocation ngai en tout cas ça langa pasi makasi na omona make Satan lelo azui esika makasi na mokili bandeko ba chaîne ezebele na leki na ba chaîne ebele pour parler de affaire Moïse Mbi et Eliane na leki na ba chaîne ebele makasi bandeko bazu idée ya ofundanga c'est parce que bataleki na internet batalanga baluka baloba makamunyo so wana voilà rapidement tokomena suka ndengo lobike oza avocat oya ko landela o procès to convocation baptiste. Le lot ceux qui avocat s'est présenté et que ça pasteur Moïse Mbi était ils ont ma cambuno moko boy ozonga lisusu pas monsieur ba journaliste ndenge lobi ke biso bato benga kayo to poser ba question ozonga lisusu oloba ke eza pasteur Moïse Mbi était ba journaliste ba limbisa to bato ba funzo ba très bonne question encore une fois na ngana lo baboye naza ko se reprocher na eloko te na bandela pour la 4e fois yango pour se dio naza ko se reprocher na eloko mote na nyongo ya mutu te na defaki eloko ya mutu te na yibi mwasi ya mutu te na yibaki eloko ya mutu te naza na rancune na mutu te na beti mutu te pour nazala convoquer na l'état ngai naza ko se reprocher que na sala ka ba analyse politique et contre les anti-valeurs lelo émission oyo etalami makasi na monde ya internet tout na média en ligne ezali ba émission na sali contre ndeko Moïse Mbi na critiquer yete na critiquer ba effet na ye na sali ba analyse na ye côté positif on a komisa ndeko Mbi côté négatif na sali na critiquer ye par rapport ya makambo elekaki ye na Eliane par rapport à bagege. Donc selon moi entre guillemets c'est une convocation oyo nazanango je me pose des questions et ça nani tant on a sali ba analyse na moni ba menasaki ngana ba délon pour la dernière fois menasenga butu ya samedi to dimanche tika kombo ya ndeko Mbi na zo ba appel anonyme tika kombo ya Mbi na munoko na zo convocation au lundi le 3 février. Du coup je confirme que ce que ndeko Mbi était c'est l'un de ses collaborateurs parce que hier au fundanga mais à utiliser pe mutu soit mutu ye moko azu sentiment ndeko azo finga pasteur na biso selon ye menane ko finga te ndeko azo finga pasteur na biso bende nini tokende to lobelango. Donc c'est ça eloko o ngana ko ke oloba na fingi ndeko Mbi était na critiquer. C'est ça. Messieurs rapidement rapidement to conclure hein. J'ai vite compris que pour le bela par rapport à la convocation il y a bateau ba yamba ki na ba émission. Oui. Si tu te sens que les lots aux aspects yo moko samba to ba yamba ki na ba émission. On est dans la boue na sala droite. on a la caméra C'est bien moko vraiment ba peso ba kana ba mo. Frère on a mystique Arsenal. Rapidement. Non, na se sentir na ngai selte nengo lobi Bible lobi tant on a ko se sentir seul et tant on nzamba aolinga la kisa OK ozana ye. Voilà. Ngata mbo mona ke naza seul nzamba lola poto sambela ka butu na moi aibisinga ke nazana ye.
nazana ye. Donc avocat ya makasi oyo ko défendre nga koleka conscience nanga mo ezate. Je peux appeler 10 15 avocats ya minene ya mboka oyo. Avocat ya munene ya makasi koleka motema nanga, koleka conscience nanga moko azate. En dehors de ça nzambe na likolo ozala avocat et puis ozala magistrat nanga. Ça le moto ko défendre nga plus koleka nzambe azati. Nga na sali eloko on habite moko to sauver peuple de Dieu o bazo vivre na ignorance, ba faire revenir bango pa nzambe, ba renouveler alliance na bango na nkolo. So ba ndeko ba moni ke biso to luka to sala mabe contre mbiye to détruire réputation mbiye, ça m'est égal. Nga na détruire ndeko mbiye te, na sali pelo mabe contre mbiye te. Merci mon amour. Je m'en tape na makambo, je m'en fous de ça tant que bando bandeko ba kinga afundi mbiye, na fingi mbiye. Ça m'est égal. La finalité n'a éclairci quelques opinions par rapport à Makambo Oyo et le Bamaki. Donc voilà. Rapidement, on peut un numéro de téléphone, on est en contact nayo, comme ça, pour conclure l'émission Mkolaleo. Merci beaucoup, c'est plus 243 89 59 38 38 3. Plus 243 89 59 38 38 3, c'est mon numéro WhatsApp. Et puis, nous avons pasteur Nyon Soba Otalanga. Il est temps de faire revivre Nzambe dans l'affaire Nabiso. Nzambe ndi aza leader ya makambo nyonso. La Bible dit aucun l'on jamais na ténèbres, aucun l'on jamais na lumière, aucun na ténèbres. Plutôt l'on dit na ténèbres que na lumière. Bible lobi tango bato osa makambo mabe bozwa part na bango te. Plutôt bozala nde musika na bango po condamner bango. Bible lobi susu bozwa temps ya kolakisa bango ke bango nde te bazali ba père spirituel na biso. Tozana père spirituel moko ezaka Nzambe na likolo. Donc Nzamba batela biso. Nous avons une invitation le 20 février. Si vous avez le 20, toi avocat, vous avez si vous avez un avocat, vous avez soutenir un numéro si vous avez un avocat, ça serait une très bonne chose. Nous avons un avocat qui est comme si vous avez le 29, et nous avons un événement organisé, nous avons lancé nous avons fait là-dedans, nous avons fait na Bibois. Cette fois-ci, je me suis décidé. Donc nous avons na Selembao. Là-bas, les enfants vulnérables, la place, moi, la santé a bien été, ils ont créé ma maladie. Je me suis décidé à remettre à 2 ballons, 3 ballons, il y a des draps, il y a des quêtes, il y a des bilamba, qui permettent de se calmer, il y a des fièvres, et puis il y a 40 mousses, il y a 10 cm, bana bala la quand même la mousse, nzamba omona biso. Voilà ce qui va kangiote. Voilà ce qui va kangiote. Voilà l'émission à l'élo. En tout cas, merci Ming na ba caméraman Bozé Belé, la moni Fabien, la moni Mundirba, la moni Boza tellement belé, voilà. Et puis merci beaucoup na ba ndeko na biso no ba caméraman. Merci en tout cas, ça me va droit au cœur. Il y a considération Bill Kilombo, ndeko nanga et Mundirba, ndeko nanga nani? Ponce Moko, et puis Ndekonanga Mundirba, Bill Kilombo, Ndekonanga Nani Papa Mike, Fabien, et puis Ndekonanga Wana Moussoussou, Gilles Va. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour la considération. Bandekomsou ba été parce que baza peut empêcher par rapport à Maramozo le kana parler de la justice pour na Eliane na Moïse Mbiye. Donc voilà. Si Nzambe abatel biso to kufité de mettre au revenir de sous pour na Mama Moïse Mbiye. Attends ngana qui est prison sur ma beza na Olobaka. Merci beaucoup. Tokutani bongo mbala sima pour na émission Asika. Bye.